oyo clôturé masolo ya ba marche nyonso tout oyo taki kosalema na année 2011 tolingi topresente bino marche ya bandeko ya Corée du Sud. Nani andimaki ke lelo oyo Inde, Corée du Sud, Corée du Nord, Chine, Japon bakoki kotelema soki omoni bandeko batelemi, c'est-à-dire que combat et puis victoire est certain, combat ekomi ya makasi. Par cette occasion vraiment tolingi to profiter na yango ko pesa bave na biso vraiment ingeta bave moko ya soutien na bandeko nyonso oyo babundaki o batelemaki o bazwaki tana bango pona bakende batelema baloba non na imposteur, baloba non na impérialiste o baza ko cochonner Afrique mobimba. Vraiment que temps est commis na souka tolingi lisusu te peuple congolais a commis uni comme seul homme pour être solo totombola Congo na biso. Yangwana bomoni ngai na ye koloba merci na bino. Sans plus tarder, tolingi toloba na ba tête affiche parce que toza na liste mulai to koka kobenga te ko pesa ba remerciement te pe ba ve na biso te ya combat. Tout le temps ba tête affiche à chaque pays. Alors place ma solo ya kombe banda na bandeko o baza na Londres, bandeko baza na Angleterre, vraiment ba ve na biso yango to souhaiter nabino à partir il y a Norvège oyo ezali humble serviteur nabino Maurice Premier o asimi masolo il y a média awa na Scandinavie. Alors tokiti na bandeko ya France tomoni yuyu motumosi kuna yuyu ba meilleur venayo oyo combat eza mulai vraiment Nzambe apesa su makasi ya pambola yo po te continuer vraiment etumba oyo la victoire sera bien sûr certaine. Alors to talibandeko ya Belgique kuna topesi ba Jano Kabuya topesi ba Henri Moke topesi ba o nyonso ba ebani ba odombo na kati ya komba oyo ya munene oyo bozo kolingisa mokili pona peuple congolais. Alors Nzambe apesa bino sagesse abatela bino apesa bino mayele parce que combat oyo eza suna besoin kaka ya force physique te mais plus d'intelligence. Yango na bana Scandinavie pour vous informer ba outi ko créer ce qu'on appelle le bureau de stratégie des combattants congolais. Bureau de stratégie des combattants congolais ezali ko kamama epa ya MD serviteur na bino Maurice Premier. Alors, émission Mobangé Nango pona kopesa bino bureau de stratégie de combattants congolais et Zali Nini. En plus, il y a physique. Tout ça, on a besoin de bateau mayele. Yangwana et Zali en gestation à la carte na Norvège. Na Scandinavie bana nyonso basangani po to contribuer to pesa part na biso mayele na combat monene au peuple congolais et uti kobanda. Alors to pesi susu mbote na bandeko na Italie kuna place bozali totala kibino ndenge vraiment bo brave courage na bino na makamusi bozo sala na yebi ke mokil mombezo landa sympa pe azali koyoka et puis il y aura toujours des changements parce que solution eza pour na peuple congolais moko atelema bandeko ya Espagne ingeta na bino yangwana kobanda lelo à travers bureau de stratégie de combattants de congolais oyo nga naza ko représenter mbote ya ba combattants et komi ingeta kutana ndeko na ingeta maboko mibale ingeta toujours surtout ya kobeta maboko mibale boye c'est wa Congo parce que tolobi ke tozo préparer que langue ya Kikongo et kokoma langue ya ba combattant parce que lingala batunyo so bayebi yango moni azana yeka muta Congo te mais ayebi lingala azo profiter na yango mais Kikongo nde okoma langue ya ba combattant à travers Papa Simo Kimbango. Alors lisolo oyo sangisi biso ezali bana ya Corée ba telemi cette fois-ci yango nde clôture ki masolo ya ba marche nyonso tout parce que basala yango na dernière marche ya ba combattant et salema ki na Corée du Sud wana ezalaki réalisé par ndeko na biso tobengi Tchétchénobile oya siko sa ba image ya kafu et puis azali parmi ba combattants minene na kati na mboka ya Corée ya to profiter ko pesa pe na lomboto oya azali doyen ya ba congolais na kati ya mboka ya Corée bino bana Corée boyi masolo ndenge ni banda pe ba solo ndenge zo kende so bino bo telemi c'est-à-dire quoi bozana extrême de la extrémité de la terre kuna na nord na 38e parallèle na mona 38e parallèle te placement ba koma ya kafu salema faute na bana Corée ba sabino qu'est-ce signifie 38e parallèle ba banga raté bana wana. Alors masolo vraiment félicitations na bao nyos ba qui marche wana na Corée du Sud félicitations na bino
combat marche on est littoral les gars débit à ba marche bokolanda bureau de stratégie de combattants congolais kozala directement la communication na bino pour pesa bino ba stratégie ndeni ko salema alors tozali ko travailler na ba plateforme nyo surtout ya ba combattants pour être zo senga siko likama mayele alors topesi mbote to lobaki pa Tchétché au réalisateur à vidéo bozolanda bana Corée Lomboto place azali bande konyo surtout oyo bo yebi Congo ya sika toujours encourager bino na marche au bosalaki ezaki vraiment marche moko malamu mingi alors bo continuer bo lembate alors mbot na biso na Australie place bazali o nyo surtout ba dekita na bango pe ba ko multiplier souta na bango pona que Congo ezwa vraiment victoire. Alors, to bosanité, ko pesa bana ya Norvège, pe ya Suède, pe ya Danemark, pe ya Finlande, pe ya Islande, mbote na bango. Alors, sans plus tarder, to pesi mbote na bana ya Suède, oyo ba otipe ko la pe marche na bango ezaki dernière marche, parmi ba dernière marche l'année 2011. Félicitations na oyo bosalaki. Awa na kati na Norvège, to pesi mbote et pa ya Blaise Alingi Café Noir de la Norvège, Basili Poupa, Tobo Sanité, Séguin Mignon, topesi mbote na bakulutu na biso lokola Jean-Claude Wabeya, Léonard Mpoyi, et puis na Trondem, toujours Tondem, topesi mbote epai ya oyo babengaka Che Vara, mwasi mobali ya Mireille, et puis na bavie na biso lokola Papa Guy, lokola bavie mingi bazakona oyo baza na sima ya komba ya biso ezali komba ya batribité, komba ya balangue te, mais ezali komba intérêt mboka po ete ya solo kimia ekota na kati na mboka. Alors, Itumbala biso faisala aussi, to utilisant la façon moko ya bolingo. Pourquoi? Parce que na travers combat oyo bato va profiter pour na ko séparer ba peuple congolais, parce que ça tout ça séparé to comme faible et puis ba ennemi ba koye ba kokota. Alors vraiment merci na peuple no congolais partout aux alliés. Aux na fin fond un monde comme tous en Scandinavie, na nord, awa na pôle nord, tous allés toujours debout. Nembo moni, humble serviteur na bino la laté, toujours qu'on a coup de fil pour na combat oyo ezala loyal pesa kuma moko ya victoire kalamingité. Alors mbote na ba oyo surtout bozo landangai na chienne Francis kuna Francis na chi topesi mbote lisusu na Glodis kuna journaliste na biso moi c'est Simbi Makambu kuna na Bergen puis ba nyonso ba yebike Congo ya sikelalité ezotelema radio pezali koya ba merci na bino ma bana ya Hong Kong bana Chine bana ya France ya Belgique partout bozali na Amérique surtout na Canada. Yves mbote na yo parce que vraiment contribution na ezali mon nene média mondial na katem sala sala na Canada et puis na Belgique Jean-Jacques Kuna. Alors topesi kopesa mbote lisusu et pas ya o babengi musicien de la révolution o tobengi donc comme ce kima on s'appelle Mbotenayo. Merci mingi bolanda vidéo oyo eza vidéo moko salami pa Tchétché Nobile bana ya Corée du Sud basale loko moko munene bolanda sans plus tarder tolik Mulumba le numéro 11 Ngeta L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voter utile pour un nouveau Congo. Peuple bantou biso nyoso. Tote les maps pour Namboka na biso. Tous derrière un seul homme, c'est Yachichi. Candidat numéro 11, c'est Yachichi. Eza ndenge dinabo. Bon, awa ezali ndenge moni biso to bimaka pa pamba te. So moni to bimi boye c'est que mboka eza danger. Donc biso to zali ba fourmi rouge, to zala toujours tout ça toujours à combattre mais surtout bimi c'est que mboka eza en danger. La minute la communauté congolaise et la Corée du Sud, nous allons déterminer. Nous allons tout droit à l'ambassade de Belgique. Ils doivent prendre leurs responsabilités en main pour la volonté du peuple congolais. Donc, ils allaient mise à demeure, toujours que ça la bango. Si par exemple les positions la bango, ils allaient toujours ambiguës, nous allons revenir ici pour une autre action.
Voilà pourquoi, toujours qu'il est tout qui a mémoire Nabiso, va respecter la volonté du peuple congolais. Mais si vous tango bozo kende bo tango ebisa bango, est-ce que bango siko baro sala baro zo solution ou bien baro négliger rendre bazo négliger partout. Bango so ba négliger, ils vont en subir les conséquences. Biso toujours qu'il est pour la mise en demeure, so va respecter mise en demeure on a été, nous allons revenir. Voilà. OK, ça va. Filma Lomboto, filma kuna ndenge batu bazoya bo na police. Ah ne makambo yango dans le nord Kivu, Goma, Mwanda, Goma. Yatiti Mokonzi. Azapa Mokonzi, Nana Okoya. Eli meteki ngazani, njili, Bakongo, Tozonga, Lesuzu. Ola Manyema, Yatiti Mokonzi. Kazanga Gitaza, Bizomukwana Capitale, Bandemi, Yatiti. Edouard, Vicolo, Edatile Victoire. Yatiti, Tshisekedi, président la Biche Toponi. Mwamui. Depuis longtemps que papa. Nous sommes les Congolais, vivant ici, de la diaspora congolaise, en Corée du Sud. Nous venons vous donner notre mémo à propos de ce qui se passe au Congo. Nous, Congolais, nous avons des liens de fraternité, nous avions des liens de paternité avec la Belgique. Mais nous comprenons actuellement que la Belgique joue les jets du diable. La Belgique est parmi les plaques tournantes du complot contre les Congolais. Alors, vous êtes sans ignorer de ce qui se passe chez vous avec la communauté congolaise, par tous les membres. Vous nous avez demandé de participer aux élections, de prendre le pouvoir par la voie démocratique. Voilà. Nous nous sommes inclinés, nous avons participé aux élections. Le peuple congolais a parlé, nous avons voté, vous le savez très bien. Mais vous ne voulez pas reconnaître la voix du peuple congolais et vous voulez cautionner la démocratie au Congo, vous voulez cautionner ce qui se passe au Congo pour supporter un vaurien que vous avez ramassé au Rwanda, que vous avez placé au Congo. Vous savez très bien comment est-ce que c'est chauffeur taximène encore et a été parachuté au Congo. C'est avec votre frère Louis Michel. Donc, nous vous donnons ce mouvement et nous vous demandons de demander à votre gouvernement d'éclaircir la politique de la Belgique. Nous ne voulons pas la politique de deux poids, deux mesures. Nous avons parlé, nous avons voté, reconnaissez la voix de la population congolaise. Un point interne. Alors, nous sommes déterminés. Si vous continuez avec cette politique d'ambiguïté, nous allons passer maintenant à l'illégalité. C'est-à-dire, nous allons nous sacrifier, parce que notre pays déjà a été sacrifié par vous. Nous allons nous sacrifier aussi pour que nous mourons tous et vous restez avec le Congo comme vous l'avez planifié. Merci beaucoup. Merci de ce message. Je vais le transmettre à mes autorités. Merci beaucoup. Ben, j'avais une petite question à vous poser, Son Excellence. Par rapport à toute l'actualité que traverse aujourd'hui le Congo, est-ce que vous avez un mot à dire? Écoutez, la Belgique restera toujours une amie du Congo. Et nous examinerons évidemment les circonstances en toute objectivité et nous prendrons les mesures si nécessaire en temps opportun. Donc je crois que vous ne devez pas pointer un doigt accusateur vers la Belgique. La Belgique, je répète, a toujours été une amie du Congo. Pour pouvoir ajouter quelque chose, ce que le peuple congolais demande actuellement, ce n'est pas de faire de l'amitié avec le gouvernement ou avec les hommes forts du pays, mais plutôt de faire l'amitié avec le peuple congolais. Raison pour laquelle nous appelons au royaume de Belgique de pouvoir faire son amitié avec le peuple congolais et de pouvoir mettre son attention
aux pleurs et aux douleurs et à la misère du peuple congolais. Merci beaucoup. Au revoir. Et nous pensons, nous allons revenir. Si la position est toujours la même, nous allons revenir ici. Merci. Bon. Boyoki, tu as na ambassadeur Yemoko. Tu as eu position à Bisso, diaspora congolaise na Corée Awa. Tolingi bango ba éclaircir position na bango. Nous ne voulons pas politique ya sous-marin. Base à la claire. Est-ce que bazali pour na Congolais, peuple congolais, ou bien bazali pour na Kanambe ou Balokota qui na Rwanda. Alors, ezali mise à demeure, comme nous avons parlé. Si par exemple les positions de Bango continuent toujours une politique d'ambiguïté, nous allons revenir dans l'illégalité comme dans l'Obiango. Et illégalité, on est juste bacasse. Qu'on nous arrête. Congo, je pense, c'est ça déjà, Moutou a Koufi déjà pour la popularité. Donc, à s'assurer déjà. Voilà. Donc, c'est ça, mise à demeure de Bissot. Ok, ça Ambassadeur Ayeko Bima Yemoko, tu expliquer Yeboye. Tu expliquer Yeboye. Bissot Toye Awa, on a mise en demeure. C'est-à-dire quoi? Bango, occidentaux, européens, américains, parce que c'est un abisso africain, voyez madame au pouvoir et zali la voie démocratique, les élections. Alors, donc il y a des élections. Ok. Non, attention. Donc il y a des élections. Donc il y a des élections et le peuple congolais à l'Obaki. Alors, pourquoi? Voyez le peuple congolais, Bolingi qu'on reconnaître Yangote, Bolingi qu'on a confiance dans un Vorien, Oyobora Masaki na Rwanda, na Congo, par Bino, Belge, en l'occurrence Louis Michel. Alors, Malasima, cette position de Bino, ils ont continué toujours Ndengwana. Tokoya, Siko, Yokona, illégalité, Panza. Alors, ambassadeur à lobby, Bango, Bazali, Bami, Congolais, on continue toujours à travailler dans le métier. Alors, notre frère Peter a posé une question. Yakoloba, est-ce que Bozali na Sima, il y a peuple congolais, ou bien Bozali na Sima, il y a assassin. Il y a le but, le peuple congolais, on continue toujours. C'est-à-dire que, bisous, il y a une ambassade des États-Unis, tous les Kananzela, il y a illégalité. S'il vous plaît, donc il y a un Kananzela normal. Donc, un groupe qui métro, qui a un métro, bana tokozwa bango na voiture tokende na bango tokutani kuna na kwanga mona tosolo lisusu tozwa na métro tokei tokutani kuna. Merci beaucoup. Le Congo, Bankimo, ok. Ban Ki-moon Sarine l'ambassade d'Amérique.
taximen à Tanzanie, un taximen à Tanzanie, mais on comprend que c'est partout. Awa tozi ambassade ya Belgique sikasika wa zote na ambassade des États-Unis pour accès que non Obama a killer lokola Kabila. Donc ndenge Kabila tolobi Kabila masgo, Obama masgo, Ben Ki-moon masgo, Sarkozy masgo, Premier ministre Cameron ya Angleterre masgo, tout prédateur nous tout masgo. Donc, bana Congo, place nous sommes le gouvernement à Kabila, le gouvernement sortant à Kabila. Hollande, bango poti ka bango te. Bakanza ike na Corée awa mettre hôtel matin. Tozo ka keno, ba Corée la photo. Photo ba kimela te. Muto ki ba photo. Tokolanda ye après la mboka. Kabila pe ba bakao atanga. Kabila pe ba lobi awa keno atanga na mboka oyo. Lukuta. Biso tozali ba tovanda na mboka ba ndakala. Kabila tanga awa te à négocier à l'université on est en train de faire de la comédie, la plus grande comédie de ce monde. Kabila que non, Kabila est docteur. Docteur en quoi? Docteur en quoi? Un président de la République francophone. C'est là, Lomboto. Yo pour vous mêler à boy. Est-ce que depuis yo ya au mona wapi en école nini ya tamaga? Kabila c'était la ventilée. Tu as dit écoutez. Tout le monde dit qu'on va faire ça. Image. Attends, arrêtez-ça, ils ont marre le couteau. Bon. Batterie, c'est mignon. Voilà, il y a ici qui n'a émis ni n'a les livres dans le bois. Il a dégage. Il a Moulakara. Il a une montée. Il a des panneaux. Il monte yo, c'est un magnifique soyo. Il monte. Tchala. Mouta bougete. No, I cover it. $1 million people there in Congo. Nobody talk about that.